وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واستكثروا من الأعمال الصالحة. tutundi lisusu ngambo botondi tutosemi kimera boboto na eza na lukolea profeta Muhammad eza na liboto na bariko ibariko bandilo basu batola ndona bola mutimo kwa masuka amin. Tunaona semi na bila kwenda kwenda na ngambo toto sala effort ya kubatisha risala na biso ya malamu na kati ya sanga o ngambo kuna ngambo zima misala malamu esukia yake misala malamu ezali tango ezali kosambe misala kuhuko tota musulman victoire nzamba tango ya corona de face ni mais ce qu'on dit parce que musulman pour la souci à réussir nzamba lodi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. بقوايا نبقلولا بقوايا وابي الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا نبقى أولي تنبى ذلك سامبلا نكتي يلسامبو نتنغى فازلك نبريزانس d'esprit na prier pour bangi ya nzambe tango joloba Allahu Akbar nzamba za mwingine koleka tu ya solo soka koti na lesambo ayiki ke nzamba za mwingine koleka tu atikali penza pona kwa zambe na nzambo tata meloko le soto peyi ple musika pina alabi alladhina hum li salawatihim muhafizun. Ezali bandimi oyo batelaka bakengelaka baneglijaka te bapriere na bango oyo liboso ntango mosa akoti na kati ya priere azosambela na kobanga nzambe oyo akesukisa nango kuna avant l'heure ya lesambo ekoka ya neglijaka ngo te. Donc oyo ezali condition ya lesambo ya neglijaka te aza mokitelere pe tozali adinasilika nano match oyo nano kole ganinga bien bakopesa deux match ya kopare bongo nsima nango na kolesambelaka pe ye aza boye te avandi bazika babiso nazetoba babiso tozasambela kaka tosambelika. Donc mutu moko aneglijaka lesambo te bandimo bakolonga na kati ya lesambo azosambela na kobanga nzambe tangu mpe lesambo nano ekoti te abatelaka ngo de prepre aneglijaka priere te nde bandimi wana bakolonga lokola na kati ya sanga oyo tokozala oblige insha Allah tolobela lesambo mingi na kati ya misala malamu oyo bamusulman ilifo basala bamibatela batongela ntango na bango ya priere eza misala ya musulman po baforce nango makasi parce eza to defo oyo eza na kati na biso bamusulman. Mais na sanga ya Radjab lokola efo tobakisa bolamu misala malamu eza ya koloka te batelaka taler mo ya priere lekalo te parce que batuna ti prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mosalani ezali malamu koleka prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na hadithi mosusu alobi kosala lesambo na ngonga nango na riwaya mosusu alobi kosala lesambo na ebandeli ya ngonga nango et nyonso se contredire te. Donc moto azali lesambo na ebandeli ya ngonga aza na bolamu lisusu koleka mais oyo asali kaka lesambo na ngonga lesambo yango aza na ye na bolamu sikoyo forsi na kati ya sanga ya Radjab bakisa bolamu wana tika kokende koluka oyo ezangi source atuma mani okosala makambo otali bayelikango nzambe atindimi yango te profete kala atisili yango te yeba to ezali deja na danger ya kokende kobunga oyo profete atindi oyo nzambe atindi eza nani ebele onani tosali te toyite nde na baonani tosali te parmi nzambe atindi na oyo profete alakisi tosala makasi tosala yango nde kosantir yo komi musulman fier ya kobengama musulman ezala pa ya bato ezala na miso ya nzambe inchallah. Donc bref tosala effort tosala makambo ya malamu ekokomisa biso dini ya kobengama musulman to pe croyant tokopesa bino exercice to pe devoir ntango bokokende bozwi
les 10 premiers versets ya surat al-Mu'minun izali 23e surati ya Quran tanga ya mwenza malamu yomoko zwali suka ya surat al-Furqan izali 25e surati ya Quran zosuka nango tanga ya mwenza makasi okukuta yomoko makamuni ya malamu nzamba zo kumisa pena mwingine eyo musulman sala ifo okoma na kati ya makambo wana poko maparmi ba bon serviteur oyo nzambe mosandi wamami yani juma ila kisa kutojaba mukolomoso ya vendredi izalaka na tango oyo nzambe arepomba kabadiwa nadu Allah ta'ala la ala takuna hada sasa kamujaba tusenga nzambe paske na tango oyo nzambe akutiko respondo biso Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بلغنا مرامنا وأصلح لنا بالنا اللهم اهدنا وبالنا إلى صراط النجاح المستقيم اللهم ارفع درجاتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فإنك أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستعين يا أرحم الراحمين فرج عنا وعن المسلمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وادخلنا جنة الفردوس يوم القيامة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وسلمنا من آفات الدنيا وفتنتها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الشرك والكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله الجليل يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم ولا تكفروا واعلموا أن الله شديد العقاب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فأقم الصلاة